Bon, salut, bon Bino. J'espère que tous à midi, moi aussi je viens de me réveiller après avoir chauffé chez Djonga Lobby. Je viens de me réveiller, voilà. Parlons un peu de ING Arenda, de notre papa, notre vieux, le grand Moupao, Kwata Koraman, après 16 ans. Vieux, félicitations à eux. Au commis délivré. Bisous tout toi qui n'a pas ça na yo, social qui pour na yo. 16 ans après, au délivré Paris. Batu bakomi susu basepeli bana awa basepeli le vie. Félicitations à toi, nous le betami bien. Voilà. Siko nangana lobelo komoko pona bino ba musicien ya poto oyo nazo benga bino ba musicien ya gospel botondi na sima on dirait nani? On dirait nani église ya catholique botondi ebele na sima. Nabisa bino so ba bengi bino te bokendaka te bozalaka lokwa nga so m'appelle pas je pars pas bondeni siko boke kuna boye tomoni bino te bosali rien na féliciter Soleil Wanga la prestation na et puis na féliciter Alligator CNN la prestation na bino musu tomoni bino te ba musicien gospel tomoni bino te ya poto. Voilà. Et puis nazo féliciter La Montagne animateur yo yebi depuis kini tuanda osola omoni lelo. Voilà, félicitations à toi na krina yo ya matalana na bisa ki yo yangonde makambo yangonde kosala. La Montagne, félicitations à toi na sentir na moni mais ba animateur o nyonso bokendaki kuna bobwaki te na leki bino ba elote na oseka bino ba animateur ya gospel na tindaki bino ba bengi bino te boke